Moto wanajambe DGD TV mafuta ya sika ezalinga babino la grande dame kaka nde toyaka na cadre ya actualité boyebi eza ya koyinda moto ekopela na famille ya Vierambo vie na biso ya Bogar. Depuis un certain temps les amis nous connaissons, nous savons makelele banungunungu tozoyoka tozomona ya kobakisa to pe ya koloba eza te. Toyebi nini koleka nini kolobama sur Koffi Olomide, sur sa famille, sur sa femme, sa nouvelle femme, Cindy Leker, titulaire à poste, Cindy Olomide, autrement dit. Et il s'agissait de la vidéo où Mama Rufa ayambaki belle-sœur na Cindy sepeli en libota ndenge ezalaka kaka. Et puis mokili gangi balobi semeki kinsekwa ye moko abalaka te mosani kobimaka na mibali ya bato alakisa ye mobali yango bandeko tokolakisa bino mobali ya Mama Rufa papa Roger yeyo kongo elengi kongo elengi bandeko mbe bokolala bokolamuka makambo ezokokontinue kobima baflash oyo bokomona do bafoto oyo eza amour de love e bazoyoka nzembo ya sika bazoyoka nzembo ya sika je te jure mama papa so otuni yesu oyebi Koffi Olomide aloba nayebi so otuni nzambe vie oyebi nzembo ya je te jure aloba nayebi yango mwana ngai me nayokaka yango te aloba na bongo nga mpe nakoyebisa yo nayokisango na yango binge nayokaka nanga yango te en passant nayokango na kobangana te namona yango je te jure maloba kitoko on va pas trop commenter là-dessus bon tala kaka mais c'était ça ou encore c'est ça Mama Rufa na papa Roger bolingo na ye love na ye aza engagé Mama Rufa est engagé ba video ya fiançailles na etambolaki esalaki makelele talaka aleki ya star bien que ezali nango juste moi engagement bazwaki sale ya kamwa moke ya 300 personnes eza ebele mais na ndeko ya Koffi Olomide eza moke botalaka bato bakombo sale débordé tonda donc bisika ekoka te et na mariage nde je crois bakozwa il y a 10 000 personnes 10 000 personnes à moke ouais parce que ezaka neti concert ya Olomide ti donc certainement il faut louer penza salle penza oyo betaka ba concert mpona libala Mama Rufa ouais po bata bakombo bato Simon Mbongo banani bakombo nyonso toyebi ya minene wana bagangaka bayembaka balobela bakozala wana donc ekozala libala trop donc eza tellement libala ya kilo ya kafukafu ya makasi ya monene oyo grand frère na oloba libala trop donc ezali feti trop wana donc ce qui veut dire donc feti ya pamba te argo baslang elobamaka au fait toyaki kaka tolakisa bino Mama Rufa na mobali na ye bino bato bokofinga ye osemeki kinseko abalaka te kaka kobimaka na mibali ya bato ye wana très douce très calme et en mode love tandula nalimemi ayo kaka charisme na chéri na ye vieux Roger mobali ne papa Roger bango wana mode love kongole kaka kofinga naka bato mobo ya pamba bazwa kofinga Mama Rufa kokokana ata na linzaka na ye te olamuki na ntongo boye oza ata na fufa kolia te na bakisasa wana okobeta misu okomi kobenga na batelefone de gauche à droite balexelo batransfert baselo ba mpesa soki ya ba 1000 francs ya ba 2000 francs mais vous vous permettez de venir à la caméra koya kofinga bato bokokani te ayebi okutu te anatan pa kotanga kombono te franchement l'éducation oulala wana nyonso kaka internet non nga aloba eza éducation une personne comme moi je peux pas me permettre ya koya
Les amis, je disais que je ne peux pas venir me permettre au fin à liboso à caméra parce que c'est éducation na zwati, ok? Ouais, nga balakisanga te kofinga bato ni mokolo ni mwana moke. Je peux répondre à une personne mais poliment. Ouais, koloba bapekisi mutu te mais pardon. Nga na kamo congolais, est-ce que pour se faire un nom ou encore pour avoir de vie et pour être suivi, il faut qu'à aussi ma salité? Et ça, ignorance. Bato belé bana ba talent. Bato belé bana ba grâce, malheureusement, bazo ba ko exploiter en côté. Yango moni, ba ok ko se retrouver na ba mauvais endroit. Mais na ba bon moment. Ana bon moment, on se retrouver na mauvais endroit. Ya ma mingi eza passé. Découvrez-vous. Découvrez ce que vous avez, ce que vous êtes. Maximisez vos potentiels. Il y a des gens qui font des views en bien. Oka benda na journée moko ya na garçon moko na landaka mingi asala baanalyse akoma même international alobela mamba bamboka récemment peut kosala analyse ya visite ya Macron na Kinshasa. Comment est-ce que Macron a humiliaki Félix et bato bele bayebi mwa mobali wana akozala aza algérien elo mwa babongo boye azala mondibu boye. Mwa mobali wana aza na bamillion ya baabone na bavie doye so abwaki eloko asalaka baanalyse ka nde tosalaka ya baréflexion. Si j'ai oublié le nom batitre ya banini na ye ndenge ezala oyo ekimi ngai motu ekotonda mambo ebele. Donc vous savez que vous avez affaire à une personne à une tête bien faite. Bon, c'est ça aussi moko ya baproblème. Classe c'est important. Les amis, instruisez vos enfants. Et surtout dans le siècle, dans le temps où tozali, Congolais ma mingi, Congolais aye poto, opportunité. Na vie faut za opportuniste, ola kende classe, ola tanga. Bandeko biso nyonso toya na bamboko tosala ba nettoyage pe, mais ya kufeli na eka cleaning banda ya ti abeti 20 à 30 ans na poto asala ka cleaning, classe akenda te. Langue ayebi te, surtout ba ya na bamboka neti ba Angleterre. France, Belgique, peut-être akenda moi secondaire akoloba je suis tué, nous sommes vous êtes. Mais na ba Angleterre aneka muta ba 10 one na ba go na ba cam na ba date. Et pourtant biso ya bamboko ba 20 ans passé ba isol to tanga ngo gratuit. Oyekoli langue osali pe moi formation na collège gratuit. Lelo nyonso koma payant. Poto koma na ngo beba. Université okende ba kofutela yo. Okozongisa malembe so okomi kosala mosala ya bien. So ozwi mosala ya classe otangela te to mosala ya mbongo ebele te, tu ne payes rien. Donc pression eza te. Congolais na place a profiter akende classe afungwama mutu esala po aluka lobby a maximiser potentiel na malheureusement il passe son temps na bassesse yango bomoni lelo toza tala na ba irretrait ebele na ba YouTube oyo loba bokechu. Et pourtant journalisme eza profession ya batamayele ya mutu il faut esala. Premièrement tu dois avoir il faut un art oratoire pour être journaliste. Il faut bien manipuler les mots. Bizarrement, Congolais a présenté émission en français. Mais il y a français. Compliqué. Au moins, on a Congo Makambo. Lobano lingala te. Et puis il va se chercher des problèmes qu'il et puis après, à cause de ma fille à kati, à cause de polémique, mais soi-disant ça journalisme. Donc, qui a dit qu'il ne penza. Bandeko, et on a trop tard te. Atanaki mokolo kande baloba classe ezala na retard te. Bokende ko s'instruire. Bokende na ba classe bokende ko apprendre ba formation pepe samaka esalemaka. Eza te mundela facilita nyonso ba raccourci ezali. Oko kata na yo nzadi, pardon baloba nini. Oko kata na nzela mokuse. Kati no nzela mokuse na place okende ko luka bangambo to ba mindondo ya obandela ko sala bozongisa boy. Non, il y a des formations que au sala l'espace ya ba mois, une année ou 2 ans aussi ici. Mikolo ke na mbangwe 3 ans aussi ici, aux 8 qualifications et puis sur valeur et ko placer au plus haut. Mais lelo malheureusement bato belé tel batangi te école primaire kutu ya pas si secondaire kutu ko lobate bongo université.
nde bango envahir ba réseaux sociaux na ba mafinga, envahir ba réseaux sociaux na ba bassesse, ba makambo zanga tina généralement. Envoûté baza pe tanga mais bon. Neti ki bo pagano etondi na milimo mabe, c'est tout à fait normal Satan désorienté. Yango ta baloba na bino bondimela Yesu te po bopesa esika na ba vie na bino et na batina parce que au canaliser. C'était ça les amis. Que le Seigneur vous bénisse, abonnez-vous massivement, partagez, faites leur diffusion. Et ça là il a grande dame to pesa ka tolia, o pesa ki toli n'est-ce pas? Voilà. Donc partagez, faites leur diffusion, abonnez-vous et likez, commentez. Suggestion on est là to yoka na biso ma finga te o nde mambo to lobela awa. Muto amayela finga te, OK? Muto esalaka finga te. Je vous aime. Passez des bons moments, bonne journée, que Dieu vous bénisse. À plus.